sali pasi pe soni parce que biso toyebi ke Angola na Congo bosa bongo to sa bongo bandeko tout ça vraiment bandeko to tikala ko fingana te ko fingana o ekomi ya soni ko fingana vraiment esali bien te na fingi ba congolais nyonso tout na yebi ke osaka mutu moko ba ko take en peuple mobimba te que eloko ni ezo pousser bato ba koma ko finga ba congolais to luka un peu to comprendre ngo to sala bango nini lelo eloko nini ezo sala ke to kabwana toza bandeko tozonga na ensemble ki amitié wana bondeko wana bolingo wana tozongisa ngo ensemble po toyebi ke non bangolais babota na bakongolais babota na bangola na bangolais plutôt toza na babano bakobenga biso kotoyo na Congo batata mwasi o bakobenga pe kuna na ngambu batata mwasi. En tout cas, bolingo wana ezonga to menka pe ko zongisa ngo to menka pe ko bongisa ngo entre nous to luka ko te kota te ke non ba mindele ba kota e banani ba kota to bo yango ba kota to linga non entre biso guerre ni bunda mawana ezala te to bongso entre biso moko nanu to bongisa ngo mais baza bandeko na biso lelo eloko nini so pousser biso to finga bandeko na biso ba congolais lelo eloko nini so luka to koma na bango guerre po to yebike bitumba ezala malamu te parce que to yebi to zana na ba frère na biso to pe ba sœur na biso ba kataka na ngambu ya Angola bakenda ko luka quand même au secours kuna ba misusu ba vandaka kuna le même pe ba oyo kuna pe ba katisa ka boye bangolais ba yaka pe pa na biso ba vandaka to yebi to vandi na bango etant mulai muto aleka na nzela classe a télémarate pour aloba n'importe quoi devant des gens. Tout ça là qui bien na sepeli. Merci beaucoup pour nayo, merci beaucoup, merci pour la réaction nayo. Na yebi ke epesaki nango kanda mais baza bandeko na biso ko finga kate ko finga za mabe pour na biso oza papa ce koza pe na bano yo pesa ke éducation c'est koza na bano yo pesa ke éducation et bano yo pesa éducation ba kwa ke papa na bango finga ki oh landa tozelo ko ta papier elenga Congo Glody Diasika la mignonne hey la mignonne Tracy Mbelenga pro Tracy Mbelenga pro Kata. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandal, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Koyoka sonité, bela merveille ba solution pour azali na ba réponse nyonso ya mituna na yo. Merveille ba solution azali na Suisse pona kopesa bino solution na ba problème nyonso. Yo topesa bino na ba problème na foyer na yo, ozali na hémorroïde, éjaculation précoce, merveille ba solution. Mokonzi ya banzete azawana na Suisse. Omena ina banyo weza affiché. Merveille la solution, batika yo. Mbote mingi na bino balanti ya elengi ya Congo, hein? Elengi ya Congo o ya bino bolingra mingi, elengi ya Congo o ya mimela bino toujours ba réalité, hein? Ba histoire vraie, penyo surtout o vraiment il est kaka bongo vraiment na kati ya kine. Kasi lelo na suka na mbote kaka ya batalinga la te po na ebi pe bato basa kuna na mbujimai bongo sa baluba bongo balinga ka vraiment ba pesa bongo mbote na ndenge na bongo na monoko na bango na ko ba bongo beto abu. Hein? Soki na koti mingi pa baluba na kimi pa mwandambu ya ba o baloba ka bongo
bongo sangai wabo wana na moni bongo vraiment bato ba pesa sangai wabo na pesi bino pe bongo na ndenge na bino soki na pusa ni mo mke na kesu bongo epa ya baswahili na lobi na baswahili nyonso to jambo hein wana na sepe ton no kibo kisi jambo enu sana na sepe li mo vraiment mingi na bino tant na okota mo makasi epa ya ba mongo to pe bangala na préférer bongo ko pesa bango mbote na ndenge na bango balobaka bongo losako na bino nyonso to ba mongo nyonso to et soki na koti susu mo mke kuna vraiment na ba Congo to pe na Congo central hein bango ba pesa ka mbetu mbote benu mbote na bino nyonso to pe ba oboza bongo na Congo central ko posa na susu mo mke vraiment na kati na kei bongo epai ya bangolais na pesi bongo bango bondia pe bonjour na tout le monde vos amis na ba mondaté hein ou soit bonsoir na bino ça dépend ya ba héros ezwami et place bino bozali ça dépend ya ba place bozali topé na ba héros bino bozwami nango bonsoir bonjour na bino ba mbote na bino lisolo tozobeta lelo isa bongo lisolo ya likambo ya audio ou ezo circuler dans le monde audio ou beta mais circuler trop audio yango eza ya nini un angolais afingi ba congolais angolais wana afingi ba congolais en général afingi ka mutu moko te afingi ba congolais en général et ça li passe pe soni parce que biso toyebi ke Angola na Congo bosa bongo to sa bongo bandeko tout ça vraiment bandeko to tikala ko finga na te ko finga na ho ekomi ya soni ko finga na vraiment et ça li bien te afingi ba congolais nyonso tout na yebi ke osaka mutu moko ba ko take en peuple mobimba te hein to ko take nation mobimba te pona yo moko kaka osa individu mais tolobi na yo to pe tolobi vraiment et ça li soni na ko ka kenon okisi Angola soni okisi vraiment Angola soni de ko na biso pe ya Congo na yebi ke moko pe aluka ki a répondre ki pe atomboka ki 1000 chances na ye po aza moto atanga po ye afingite ati ba injure te mais alobika ke non bangolais boya kapa na biso pe ba congolais to kendaka pa na bino to yebi ke to lingana ka to yebi ke soki biso toza na moi quelque chose tozo manquer yango to ko ke ko kabola ngona bangolais le même pe bangolais soki baza le même kakape bangolais pe soki bazana manquement eloko moko boye bayaka epai ya Congo hein ko lukango epa ba congolais quoi to meka un peu ko solo la non likambo bande ko nanga ba congolais to ko tata no mom ke eloko ni ezo pousser batu ba koma ko finga ba congolais eloko ni ezo sala ke ba étranger to pe ba pays voisin na biso bako makofinga biso to pe ko luka ko boma congolais et loko ni ezo pousser bon bango bongo vraiment to luka un peu to comprendre ango to sala bango nini mais ceux qui vraiment les loke congolais na angolais to komi na moi ba rancune et komi ko pesa vraiment soni et so sala susu kitoko te et pesa kitoko lisusu te honneur au congolais azalaki nango to pe valeur au congolais azalaka nango na ba époque ya kala ekelelo wapi congolais asali nini biso moko na ba congolais to luka mpe komi tout na bongo to luka non to se comprendre non to solo na entre biso na coulisse et loko nini ezo pousser ki non ba pays voisin na biso to pe bandeko na biso nyonso tu o to zalaka na bango ba camarades o to sala na bango ki amitié ba tom lai lelo ba komi ko luka ko finga biso et ça vraiment nini to luka ko solo lango non entre biso na kati ya ndako entre biso na coulisse to mekana ko luka ko yeba mais si on a le bibon et pas bangolais la zone qui peut sous et pas bangolais bino mo pétant bovandi hein bande ko nga bangolais tant bovandi bovandi vraiment boluka botala bolobaki non Congo wana mais baza ba frère na biso Congo ba congolais wana mais baza bandeko na biso lelo eloko nini so pousser biso to finga bandeko na biso ba congolais lelo eloko nini so luka to komana bango guerre po to ebike bitumba ezala malamu te parce que to ebi to zana ba frère na biso to pe ba sœur na biso ba kataka na ndambu na ngambu ya Angola bakenda ko luka quand même au secours kuna ba misusu ba vanda kuna le même pe ba oyo kuna pe ba katisa ka boye bangolais ba yaka pe pa na biso ba vanda ka to ebi to vandi na bango etom lai Zambe tolo bate kiloko boye tolo bate Zambe yo Otani. Ozolula ya man. Ya yupa
boutique.com, soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse, Yakosomba Pomade Awatoza, 70 rue Marcadet, 18e arrondissement, métro Marcadet, ligne 4. Pomade Awatoza, il salami na bana mboka ba congolais, na banzete ya mboka Congo. Boke bana pirate. Pour la province Bamolé, nous payons sur la pétolo. Somba gamme ya pomade Awatoza, masse yango na ba parti oyo lingi vimba. Sima ya 3 mois, on fait résultat. Salut. Oh. La pommade Awatoza, moi ça n'a pas comme une qui bocole. La pommade Awatoza. Basa vraiment bande ko na biso mais nini o lelo comme ko sala que guerre est content et kota entre biso na bango. Guerre comme tina niveau que ya ko finga toute une nation et outil wap. Poto lukato yeba biso moko non entre biso moko non na police to meka ko solo la likambo wana mais soki mato posani mo moketo lukato yeba to ba ketolia ka biso no tu biloko moko congolais aliaka pondu angolais aliaka pondu congolais aliaka nyamazamba angolais pe aliaka nyamazamba congolais aliaka fufu angolais pe aliaka fufu c'est que toza bana moko toza batu moko biso na ba angolais biso na ba Brazzavillois honneur de frères et de sœurs mais lelo pourquoi ki amitié wana to pe kindeko wana tozala ki nango wana to komi ko kabwana pona ni tolingi to kabwana pona nini tolingi to kotisa division ya makasi entre biso na biso guerre ya ba opposant to pe ya pouvoir etali biso population te etali biso peuple te biso toza na biso ba tout simple biso toza na biso bongo population kaka toza na biso kaka ba peuple pourquoi to rekota na ba guerre peut-être ce que ubandeli wa biso ko pe uteli wa pe tali biso ko tuté tobongisa ndenge totanga la histoire tozalaka biso nyonso tu na mokonzi bomoko ti lelo ekomaki non tokomi pe président à l'époque c'était de roi si je me trompe pas biso nyonso tu tozalaki Angola Congo Brazza Congo Kinshasa tozalaki bongo na mokonzi moko lelo eloko nini ezosala ke tokabwana toza bandeko tozonga na ensemble ki amitié wana bondeko wana bolingo wana tozongisa ngo ensemble po toyebi ke non bangolais babota na bakongolais babota na bangola na bangolais plutôt toza na babano bakobenga biso kotoyo na Congo batata mwasi o bakobenga pe kuna na ngambu batata mwasi. En tout cas, bolingo wana ezonga to menka pe ko zongisa ngo to menka pe ko bongisa ngo entre nous to luka ko te kota te ke non ba mindele ba kota e ba nani ba kota to boya ngo ba kota to linga non entre biso guerre ni bunda mawana ezala te to bongso entre biso moko nanu to bongisa ngo à part ça na luka non solo la non mwana police na bande ko nga ba congolais to mi pe sa valeur Congolais mi pesa valeur nga na bi Congolais za muta lokumu na bi Congolais za muta fier mi pesa valeur to mi pesa valeur to zonge la valeur na biso to zalaka na ngo banda kala valeur ezalaka ke non Congolais muta lolendo ezonga to za na posa ki Congo muto Congolais muta lolendo la bando lo masoke ko ba Congolais baza bata lolendo ezonga to komi lokola batu pamba. Pourquoi ça mes frères et mes sœurs? Pourquoi ça? Tobongisa. Et de comment bali vraiment so na m'équipe koloba na so moi que excusez-moi ce qui peut-être aux mon colon je ne sais pas peut-être aux papa peut-être aux yaya là je ne sais pas mais n'enga lobano kaka kofinga kate kofinga za mabe pour na biso aux papa ce qu'on appelle na bano yo pesa éducation c'est qu'on a na bano yo pesa éducation. Et ben non, yo peut sa éducation ba que papa na ba moi fingaki. Oh! Okango sonité vraiment de konangai. Sokoza papa na ngai peut-être oza mon papa na âge. Oza papa na nga na âge, sokoza papa na nga pe. Okango ta sonité et un pesé même pas que non, non finga bana na nga mo ba ozwa ndenge ni.
et ça le sonne. Na sepela ki na ndeko na ngai ya congolais oyo asala ki droit de réponse vraiment ndeko na nga na opesa ki ngai esengo papa opesa ngai esengo po lobi ke na ofinga te au nom de frères et de sœurs na ofinga te en tout cas mon pesa osalinga bien na sepeli. Pourquoi? Parce que olakisi ke oza muto oleka na bande de l'école. Olakisi ke oza muto oza oleka na bande de l'école muto aleka na nzela classe ofinga pamba pamba te. Nyusti Noodles Kili Odia Wakabase Wakabase ma chérie na biso Wakabase Bayaya Swag Wakabase Wakabase. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours ma fille Legacy. Nous sommes venus sur la colonisation nous avons fait pour la biso artiste. Les amis, nous pour la vie, nous avons fait la biso la colonisation. Nous avons fait Bandarana. Wani. Donc, Koko, tous à la wana. Utunganga, Napena, Tungayo, Seke, Totungana, Alebisu, Baï, Banzele, Bachona Lobby, Wakabase. Il est important la colonisation. Ouais. Wakabase 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 Lido VIP Wakabase Vanessa Maloba Pesaka Fecharo Fecharo Ningisa Fecharo Fecharo Ale Simbaka Fecharo Fecharo Vamos dançar na traje Dançar na traje Vamos dançar no rabo Dançar no rabo Berton Tibala Atomanga Napena Tomae Seketo Tongana Ale bisou Muto aleka na nzela classe a télémarate pour aloba n'importe quoi devant des gens. Ça là qui bien na sepeli. Merci beaucoup pour nayo. Merci beaucoup. Merci pour la réaction nayo. Naebi ke epesa ki nango kanda mais baza bandeko na biso. Bangolais na ba congolais bazalaka bandeko. Baza bandeko toza bandeko. Toza vraiment bandeko et continuer les sous-souter en a comme na vraiment souka. Naebi ke beaucoup réagir rebelle, naebi ke beaucoup réagir rebelle vraiment. Ce qui na beti ça qui baninga mususu mabaku na nzela émission oyo topé na nzela ya lisolo o na beti oyo balimbisanga ibo limbisanga vraiment ndeko so na pisa le pasi limbisanga ezaka ka munoko nde mutelobi topé ezaka ka réaction langa peut-être epesio pasi na contrôler ki balangage nanga te limbisanga mais ba o ba sepeli nango pe merci beaucoup mawana bo commenter ce que ça pena idée ko bakisa o bakisi kana commentaire bo place commentaire ezalaka o bakisi kana commentaire comme ça to kosana nini to ko bakisa oyo sana ngo ça autobakisa peut-être na lobaki mususuté pesa idée non ce qui peut na leki na ba défaut moko boye bandeko tous bozaka wana pona ko expliquer nga non par là il fallait ça la boy par là il fallait ça la boy et non comme ça et que ça la malamu mingi merci mingi na bino surtout bo vandi et belé vraiment liboso ya ba télévision na bino ba ordinateur na bino ba portable na bino sur ba téléphone pona kolanda émission o ya mokolo ya lelo. Et ça là qui bongo Lauriane Mutoka autrement dit moi na moura soda makasi Nicolas na lobi na la la garde présidentielle non longola comme moura la antika na la garde présidentielle simple pour la garde présidentielle a qui parté que place ni pour na ebike sur la garde présidentielle seulement na ko ça na ngape garde ya président ya États-Unis na ko ça na pe garde ya président ya France na ko na pe garde ya président ya Angola même parce que vous êtes mes frères na ko nié binoté quoi. Je suis seulement la garde présidentielle. Merci beaucoup. Alors là, je dis, mbote nanga ebele vraiment na famille nangai en famille Mutoka, mbote na bino pe merci na bino pour bolinga moi na bino pe merci na bino pour bosala que moi na bino dans éducation est bien. Merci vraiment na bino makasi. Merci vraiment sous na ma grande sœur chérie. Fifi tema moi na poto kala. Ya wala na ndoto na zolo ta petite sœur na peut-être dans un posta ya pantalon. Merci ming vraiment na yo. Merci ming vraiment na ma tante chérie. Hein? Prudence Mbouyi. Sans oublier ma fille Aline Mbouyi. Hein? Avec Lucas. Lucas Zimoto. Là je vous aime trop. Merci beaucoup vraiment na tout surtout batala émission oyo. Merci mingi vraiment na bino surtout au bolanda site na biso elengi ya Congo, hein?
merci beaucoup. Sans oublier couple Oyo, exemplaire couple moi ya génie, hein? Presim Belenga Oya Glody Diasuka Bambote na bino esika besoin mi couple moi bien, couple moi ya génie mais ça maman bien vraiment et c'est Pelisa Rabato, c'est Pelisa Mokili Bambote na bino esika besoin mi. Ah, esika tozo mi awa lelo to pesika to sali émission na biso mokolo lelo ezabongo na salon LTC. Il y a Fernando Mbaya, hein, il y a Fernando Mbaya vraiment salon LTC ya Fernando Mbaya Bambote na pesika Zwami, merci na pour apesa biso esika oyo vraiment. Merci vraiment na pesa Bambote mingi na Aline Mbouyi, sans oublier Lucas Zimoto, sans oublier ma grande sœur chérie Fifi Tema, hein, moi pour toi moi pour ta tango vraiment oyo ala la na pour raisonner que petite sœur na fala ta pantalon ma grande sœur chérie, hein, là na moni sous ma tante chérie Mamboui, hein, Mbouyi Prudence Bambote na yo Mira ma chérie a un bébé sur le long na kata sala o na bosani epete na pesi vraiment Mira ouais komba ko na ngai na suka ngo na olinga mingi na tango sko kamwa na obwaka hotel na obwaka Mira kamwanya na obaka na ngate na obaka Mira ala komba koko na ngai kamwanya Mira kamwanya Bambote na vraiment mbote vraiment wana na moni cameraman na ngai Nicolas Mokonzi kwa mbote na yo esiko Zwami to comme na suka émission na biso to kuta na bongo mokolo mosusu. Merci mingi na bino pona lelonga na bino to suki awa to kuta na bongo na épisode ekoya na balasima. Bye. Glody Diasuka, la mignonne, hey, la mignonne, Tracy Belenga Pro, Tracy Belenga Pro, Kata.